Mateya uko basengiye ko family kwa kujeje zake tucha nitema matoi ESALELI melodi bien dafi shoga no bitu mazalaki na zalaki si na ndenge sasa vivre azalaki si pensama zake kati na yeye nende façon simple mabanga anataka muona bazo kunzibaze dele mais ajuda ka simplement esse vou comer bem este da secretário de tudo que na makati o comprando amarika muito superior o comprando o sibato o comprando o sibato sim o comparar tanto o comparar todos os coisas nego nzamba sala muito os zelo mokote même na carte Likolo nzamba sala Likolo toujours mokote asala kina se alobi si jour moko Likolo sana comme des jours c'est que Likolo moi abi sango mais na carte Likolo nzamba ko kuwale lelo poto ko na tango ko za dévoiler na communauté de balif Nzambe asendivisa kelelo mimba za confusion c'est Jésus anani boli musanto za pigeon soko lobi komba tata boli musanto continental kasi nganza besangai apote Jacob ngai nazana 7 corps nazana ke ona so belo vision za bazo sanga 7 nzamba kumya na royaume na alaksenga ebeleza na kuna na kumona Nzambe ndako fanda kaitsia kombe de kilometre 2 milliards 761 kilomètres Likolo tonga Ndenge Mabé ko tokomora ka partage yango na chapitre de la moni Likolo ko tonga alors que la joie qui exemple Likolo ya ko kumba wapi na villa fandaka na 4 près de ces 2e siècle 3e siècle mais amaleka ko zabana kuna na kokota kuna nipe Nzambe tangu amonaki ese azalaki yebora ko azalaki na moko mais kati na ye ayeko bimisaki wa ko le boso bimisaki ebanda ko sunga ko mona ko sala munene ta Saint-Esprit deuxième corps ayeko bimisa Jésus na Pentecôte premier corps et deuxième corps ya sala ki achacha una Likolo ngako leza précepte maître de qui c'est ça qui le contrôle ya ba royaume apesa et pouvoir secret tilo et ça non dévoilé donc on a cadré l'histoire à Saint-Esprit moi et bana et ça la confusion à monde histoire de Yebana Jésus pour un corps de pèse que secret ça la tradition il y a un corps de permettre que son gabiso ça la tradition il y a un autre yebi histoire de Jésus mais elle singa cet corps dans la mais depuis la sala moki corps ya liposo na sala ni za corps on a pèse de Jésus Jésus a été la tango mutamaki alléluia ça passe beaucoup chapitre ko so ba awake so chapitre tango awlo binini likambo ezalaki likambo ko bongwa ma nani ko chapitre mais totaka le chapitre on mettant sur la vision de fermesse donc na l'état parole ezalaki na ba ne parole ko bongwa ma ko benini na ko na chapitre nani amono chapitre na Jean chapitre 1er verset 1er na ibadeli liboso Nzambe asala Likolo na se liloba ezalaka na Nzambe liloba ezalaka Nzambe ya solo na ibadeli ye azalaka esika moko na Nzambe Nzambe asalaka biloko nyonso na ye eloko moko te ezali kosalama na ye bomoi nyonso eutaka nde na ye pe yango ezalaka moye epona bato moye yango ezali kongenga na kati molili ekokaki kozipa yango te. Alléluia. Amen. Kaka chapitre suka
Jésus ayaki depuis taille Moïse. Tango wasoloba kengalo kelebyo tembo to kelebyo nani nakopesa no ange. Yeye kupasa zake ange na zake ange na kumule Israeli. Ange Israeli etabu sekebana Israeli. Mais yeye moko Jésus pasa zake kati. Tango afandi ebisa afiti moto ngai Nini arche banako. Mais tango basisa kutoka arche tango basenga kibaeko proclamer arche Nini mona na kakata arche. Mille mois arche Ndenge ezalaki pa tosokoza kokona soko te asokoza kosala te po kusala pasi tala arche Ndenge ezalaki dasi Yesu ayelaki atambolaki na parole ezalaki na bango parole oyo mobongo wana ekokotanga ekomi mutu yango nkolo apesaki biso suka biso esalisa biso ede biso mpona soki toke detail mosika nakopete bamatei ebele amelapesi mwa introduction kaka me tozongila bamalekapo tosango likambo comprendre ntango asali abimisi twakolo kati na ye amonaki te mosala asalisa malamu aye kobimisa tu trois esprits place elema asalela esprit asalela ange ndeko ange lesisise diferent meme toza awa eloko de tala nzo première toza na esprit elingisaka biso esprit komala biso kaka idée mais soki otyali yo moko eza mpe neti esprit oneti ekontrolaka yo esprit eza ange omonaka chaque motu soki otuni ange la déjà fo oyeba ngala aza parle ange adishaka mais aza so mpe na esprit lisusu komoni pete biloko mais soki nazo concept nzambe ekosala ba esprit misantu avasala cet esprit wa esprit kosala biso ntango ekosala trois esprit azali mayele sagesse mayele na protection et bête ntango basali le trois esprit nzambe amonaki ke nasali ezali malamu protection napesi so pouvoir koprotege baroyaume nani sagesse natia wana po banopesaka mayele meme soki otala na batoli wite okomona mo azomagala azalaki lepoza masala aza kosala nyonso kaka azalaki batoli nazosoa alors beti bapesi responsabilité ya propriété ya baroyaume olanda tasasola ke mabe nyonso uta likolo eye ya oya aye awa omingi bakanisaka biso RDC sekibundoki biso awa eleki bama bevoye la place de la vie. Après savoir qu'on a trois esprits, et qu'on a sur sept esprits, à comprendre la sept esprits. Sima à contre la salle ange. Et qu'on a quatre anges. Quatre ciels, trois ciels, quatre ciels. Ces quatre ciels wana ekosala quatre anges. Premier ange ekosala disfere na premier ciel pour le comprendre que Satan. Deuxième ekosala kuna Raphaël pour la combat. Troisième ekotia nani Mikaela. Quatrième de Mikaela yenda se contrôle même les quatre ciels. Maintenant, il faut que l'ange n'a pas esprit. Alors, na kati ya bête négligence motozo même cette émotion na likolo la place bakambolia bête aboye Yesu koyoki na Nzambe. Bête propriété bapesi moi ala na propriété na likolo musala bapesaki ezali azosala mosusu te. Bête balalo bako batanga pluralisme bakoyoka makambo bête za pluralisme. Mais batia wa mukuso mukuso détail ne bête yaki te bête. Bête za esprit Satan za ange.
beti tango akafazo tambola nzamba tuniye ndenge likolo na tango na moni prophète ça c'est ndenge ça avant le prophète ça deuxième fois nzamba tuniye lisusu oyosa su musala lo ndenge ezali avant le prophète ça ya mwana na kata ndako su mwana na mwasi umebali su na réponse yale na mwana ko na mwana mwasi na réponse ça ndio mwana bana réponse kifo kwa na kati ya juru susu ba pisho ba bikeko ko mwana ka na tira bikeko zakina msemnene ba rombo mwana ba chabike ezakina na tira msi mudu pesa ki responsabilité ya bikeko wana ba biloko na ba benjo ni ndona ezali bête. Je vous souhaite de la porte à remercier et que vous avez les écoles toujours à toujours retrouver vos mots de la collaboration. Ça nous donne au mot de la civique. À pes ordre bakangale, bachana prison, bakanga combien de singano, combien de chaînes bakangale, na combien de papier. Bakangie sur combien de chaînes bakangale qui va prison. Mais le pouvoir pour la carte ya Rome nzamba chaki 1500 prison. Pour la kochama ange va sala kabere. Ya ona nzamba mutene sa propriété à bibanda de propriété Mabé au compte sur le boulot. Propriété de Nini. Dans le commun de simi propriété moi la société. Mais dans la côté nzamba sala ba ange après c'est fait. Et responsable de Koyeba chaque jour, Koyeba chaque jour, comme ça, Nzambe. Maintenant, quand Nzambe zokoya, Nzambe a pu que muto un jour à Kobato. Moi, accès vérité de naïe. Alors, moi, le muto a bien comme si, comme ça, il y a des personnes, nous avons des personnes. Nzambe a beau qu'on accès, ça fait 3 ans de corps naïe. Mais quand ajuda kuna sima nzambe mtu mshushu sana sima mtu ba sana kana kumude yeye nzambe kene sasa kuna ange tena akusa na mtu kana pesi mkuu mtu ayanga sima sana kana kumude ngara nombre ba ange tuja eso es cosa que mtu akudeta makani sabe kote wapi bandeli orgueil. Écoute. Maintenant, c'est là pour les $100 qui fait la sortie de la peine d'éléments. Mais à bosse avec qui est le cas. Manque de mais David fala aquela base a que você leva força. Una que você leva força, bem que a pensa uma força, sabe a zona aqui. Una é combien d'anges parce que na kana 600 au moins que chiffre 666 ba nombre d'anges alonga qui ko ba ngosho nonga kamba côté ba bunga anges tout se passe des femmes mais 666 000 anges ba qui créent ba ay communauté arabe dans le camp qui va prendre que les pères ezali malamu ngapete na tuni Ndenge nzambe osala biso mabe ezala boye d'accord soki nasalaki mabe tene ngai nani alingi ape nani mpe soki nasalaki mabe nayeba profite bainfrite nayeba bainfrite banani bakoyenga banani mpe na kati na kolangu na nde tosala nima tutozaka ezala bato mabe osokomlaka ngo mpona lokuma nzambe asala ngo ezala bato osusu mabe nyonso okomleka après on a déjà moto alingi be moto yo alingi alors première génération ça va ça mokili et c'est à toi faire la 4 mokili à ces 200 planètes pour le coup maintenant ya première planète ya monde za la déjà una satakoti hapo convaincre Mutu asala. Première planète qui va botter quitter. Mais pour contre la génération nani, mais sur va botter la planète seulement à traverser qui va y en avoir une kuna va botter quitter.
Tant Satan a convaincre à côté qui n'a moi si. Donc comme la livre nombre des élèves à ça qui a fait Satan convaincre et va se agir. Pour Adam et Eva, d'autres manières de dire choses au bout de dès que ça nous a passé à âge moyen. Âge moyen de manger que tout le monde a pu mettre au cours là pour pousser là. Pour atteindre le niveau il y a qui m'colo. Mais comment va s'acquitter comme bichon. On a Satan avec convaincre la serpent. Serpent Nzambe Ndenge ajouté avec ça mot ESALELI mais l'être la serpent ou ESALELI na 70 cm de longueur de l'excès. Mais avec serpent en connaît. Là on est là ça pour tirer ça pour serpent. Dans le cas de l'ego bicho ajouté comme mais mieux. Au moins bicho nous zaka ESALELI serpent en connaît. Mais au Satan Kodaki à partir de là, Makanesi, il y a ce comment c'est autorisé. Mabé et Bokotan. Mais quand Mabé Kodaki va tenir la planète Mars, deuxième planète. Et va être la troisième planète pour nous allons essayer. Kuna la troisième Mars va s'arrêter des jours, il faut que va s'arrêter et par exemple des siècles. Mais toujours Mateya na mulimo sana baza kubikata kati naye atara projet na sasa kikoso atara projet de secrétaire zamba zo atara zo kusaka modelo aye kucha adongo ngule kusema na terre kutusa wa ndeke kukuta kama bali kukuta ona ngaje zamba mona kina teta tamba tena makate terre huyo ESALELI na tchela bango susu ba ange otinde bango 20,001 ange bakombo ba ange na komeli bino chef mwanza kinani ESALELI Ndenge ba ange batangu baye batu beko bota kaka na ba ange susu ba udi Likolo ba ko vie ba basi utangi Genèse 3 ko bana ba ange ba como convie susu basi ba iko kule na basi problème est Yesu bona na Mabé undo wapi banani suka iko banda ba meme bato se bato nani bato ya tayari ba ange Genèse 3 ukumona makambo na suta mais ba ange tamba ba kote na re na kanda wana bako botra bana basina ko Bible Genèse dit babota ki bana mbinga bana na basaki na sibo makasi nzama ko supporter so mokili ngandre ke chamba pesa profisi ba anjo na bangote pe bayena makamba kindo kizala kitana ko masina pele jeso indoge bana awa po ba anjo tia pesa kwa ko sunga kanda wana esfa ba lo yango bakomi koyeko ko bimona basoko bima anesi et ko bima la kindoki ba mo pesa ko ya ko pesa place hierarchy angela ba mo pesa kindoki na zo ko bile no ba li pesa Ndenge ni ba ko ya ko kumba lero ba ko bana ko yeko sa ko lia mu ba misapi bakati musapi ba Mexico ya mu kwa sababu na kanda sengeli ba détruire force so nzambo ko na kanda nzambo kuna NZAMBE katika kishirika kama atangie akeko chena prison como prison nini ni como prison nini como prison na inazo problema achakie duga ele como prison achakie duga ele alibulu NZAMBE ataki prevention so kufi deza so kufi de sus bato como banani ba Nzambe kumona fumbe na tinda prophète kosala alliance na Koki na komeli l'histoire ya ngo biloso za détails za théorie ko somba ba différence tina Noé Nzambe moni aujourd'hui Genèse combien Nzambe reketeni le tina na Sarah Genèse Nzambe reketeni ni etinga na Sarah mutu na sala abalu que NZAMBE sur le chrétien est-ce que NZAMBE
Comme ils sont très toujours ceux qui s'entendent pour tout ça. Nous avons regretté que c'est le grand chapitre de propos et le coup de Sousna. Ah, Genèse 6, verset 6, 5 à 7. Nous avons regretté Nini et qui n'a pas erreur dans ce que nous avons connu. Mais nous avons connu erreur dans ce que nous avons connu. Nous avons connu erreur dans ce que nous avons comme ils sont au bas de l'Inzambe. Genèse 6, verset 5. Yawa monete bipai nyoso na mokili bato pusi kosala mabe pe mikolo nyoso bazangi kaka na makanisi mabe na mitema na bango yawa yokaki mawa po asalaki bato pe atiaki bango na mokili motema na ye etondaki na mawa bongo alobi nakoboma bato nyonso nasalaki na banyama nyonso na bandeke nyonso pamba te nazali na mawa po nasalaki bango. Nzambe regretté parce que tu regrettes pour ça. Maman, on s'est prêté pour ça, Nzambe regretté. A dès que la position nyonso, oyeli eko également sumbu saka kunde. Oyeli na oyo mwasi abatu mazaka wana. Oyeli na mwana abatu ozaka wana. Oyeli na bibako na zosimbe za ngate za abatu ozaka kawana. Oyeli na kakiona sosaka kindoko pesa zawe ni nyango dei. Mais Ndenge qui nous les a na katete le bomba baba Ndenge zomona. Nzambe regretté. Pour regretter Nzambe dans Nini après à regretter pour regretter Nzambe ko dukano we. Nzambe regretté Nini tinda kana sala mu deske Nzambe kusuka mu suki Nzambe. Mu suki Nzambe Nzambe regretté. La verset 3 lobi. Est-ce qu'on a fait ça mais on a regardé le esprit alors le Seigneur on m'a dit tant de temps sumuka et là on a déjà masara kalo on a ganano esprit et on doit le tika papa c'est pour la ligne ya Mabé kwa esprit ko sumo mweza suka tira yo zamba regretté Nini tira ça ake kuta no we modèle de donner na mama Sanangai aje. Ona moni. Esegeli na bikisa quelque part pour témoigner ça. Parce que na bikisa ba tout un jour ba tu va là na résultat. Faut na bikisa quelque part. Donc il a ngai aje. Dans les choses. Dans le noir qui les comme ah non. Na regretter. Ba tu sala. Dala makapasa. Dala makapasa. Akamboza mjini kwa anje tukuru asitufuki iso ba tukuru to sera kaka to sinto to sera to si zamba kete oyebi oso sale zama bebo to sala mais kana ndeko sana pode pauvreté kakamina yo tano kodera ko bimana pauvreté kakamina yo tani okobima na pasho zakati na yo oja na bomba zambe ba sambe na yo. Mais la tâche est pour ça. Aujourd'hui, après délivrer, mais malgré que ça n'a pas obligé à délivrer. Malgré que ça n'a pas obligé, mais ça n'a pas passé. Mais quand on dit que n'a pas passé, ou quelque chose comme ça, n'a pas passé, c'est trop. Je vais vous dire, mais aujourd'hui, ça n'a pas qualité de passe sur les autres, c'est pas pour travailler au moins. Pour exemple, je vais que ça c'est verset 29. Nous avons passé à la madame. Kasi mutu amejuta midomo yetu. Leo, nza problème sana weza yo moko. Awa lobi ngana sana kula. Kasi yo moko melikweni nini. Na oyo sa. Opumona pumwa jambo liko kumate. Mundoka na soko nzambe linyango te. Na bana bato wenda nzambe linyango te. Na kozanga prière sosamba nzambe linyango te. Mais osala komezo kompante vinanga ndeba ndebe. Biso pe musu a toka kokausha tadamwasi mais on pose ni komikala pe. Keza set verset. Tala obele likambo bona yake koyeba. Nzambe asalaki bato po bazala malamu
kasi bango moko bamelokelaka mitondo. Amen. Nzamba sala mutu oso malamu, sala malamu yo moko. Tango osuka tala yo na susuki. Kozanga koko. Nzamba de nini? Nzambe aboyi. Bakoro bazo kunga na kozanga koyi. Epesa mukanga bakina. Seigneur Jésus Samboyi. Seigneur Jésus Valérie Sili na vérité à l'obélement na kozanga de comprendre. Mais la pierre va comprendre. David a comprendre qu'il nous a katina. La pierre va s'amener. Et Jean 6 verset 67 à 68. Bongo Yesu atoni baye kolizo na mibale bino pe olingo kokende Simon Pierre azongisilie mokonzi to kende pa nani yo ozali maluba oyo epesa bongo ya siko tundimi to ebete ozali mosantu oyo nzaka apona. Amen. Simon Pierre accompagne ce que les deux personnes dans l'équipe accompagnent. Simon Pierre accompagne, mais la carte de Thomas m'a comprendre, Judas m'a comprendre. Mais après, ça va aux autres bazongi, 3000 sous bazongi qui encore. Mais bon, mais la question sur la sagénie, mais 12 voilà. Mais sur 12 voilà, 3 personnes seulement accompagnent qui viennent Jésus. Bamusu m'a accompagné ESALELI. Mais pour comprendre et pour nous qualifier. Pour comprendre et pour nous payer sur à Kofa. Pour nous dire au sala. Toujours nous comprendre que aïe avant pour écrire dans nos pays à qui va faire contre écrire dans les Ebandaki. Avant ça nous. Te place à côté des années mondiales na bundoki. Mais Ndenge me pesa kadri à choisir wapida. Comme Judas osonga songa ki. On lieu à choisir côté ma pierre à choisir côté banani ya. Toujours hier à choisir ça par rapport de l'amina. Tant qu'il y a quatre sika, faut que c'est un comprendre. On a quatre sika za Mabé na ba tu ba mona kata mo konti konti awa na moni konti kunzambe mais na konti na moni konti mo Judas a préféré konti mo Thomas a préféré konti ya et jusqu'à ndeko musa ya sera Jésus zongo sakiye chaque fois que yaka kono na zakina musala na mama na papa todo kusali la et nous ça partout au ça donc toujours mais tellement de personnes comprendre ah bien comprendre comme ça je dis Pierre Tosaki Jean Tosaki Jacques to pas comprendre qui mais les restes ne doivent pas comprendre que mon côté Judas a formé comme Ndenge sur bon ben ça pas pour là comme NZAMBE kufa tuza awa tuzoya awa kaliki tulali awa uyapo dongo sale makamba Judas meleko batu nyonso akote na wana suka na ngoza zakaya Judas sori kutu tile lo NZAMBE apekisa ko bale lo taja iya kamona avant tout bal faut qu'on tourne à la sur le vol pour on fait le point de racia Judas na puissance de Jésus combana ça n'est problème les bords agilatiques ça la maudit des siècles et des siècles ce mouvement sur combala quand on doit avoir problème pour Nini kozana calme noki kozana calme pour ça pour c'est que l'homme ça un jour on nous Nini eko mtu nyosho zane ko kote mais ja awa zo venike ba kyali ko ba zali ba to sepele ba to sa forme ba to zali et pas ça ba ça NZAMBE so ba ça no forme ba ya di ko ya ba tina ko kote et ça ba ça ko kilo NZAMBE fancy réunion aye ki se kana tindio mission na tilo kere na vila de sasa ke na vila ko ba ça mission na tilo kala
Mais ça la biche sur ça dans un monsieur aujourd'hui on a la formation aujourd'hui on a avec ça on a ça dans la Bible et biche sur ça dans un to participer ba ile mingi na katu bagizi ta mtu kwa pesa kwa yako mela o profetiza kakatena mo ensho kwa za msana sana mtu akangena mtu ile ba profetiza kwa za pasteur tu azo da conscience de pasteur ça ni au mutanga na kutanga ensho kwa pia or do dia ba mwaza kati na ye na moni musale biso ko ko dia ko mela e ko suso ko pesa profession za mtu na ma ko te onza de bilete pona tous les serviteurs de bazande monter tous les prophètes bazande monter les autres là sont que j'ai les prophètes tous là mingi prophètes bande wana kuna passer kwa sasa kipa tukuna passer sasa kipa kuna passer ngana za asura tano kwa hivyo zakati mamuna zako yoba ndio kitete na zakati metaka kutuna kama moto somo na batero para no supa tuna pa prophets ya bisa sono shita RDC tuzo combattre ni le force de RDC on doit nzamba kusa non usa prophets prophète nzamba yeba kashita peni place de contre na erreur kwa bisa kati soki pe ezabu la place contre na pour être mais il faut que ce qu'on a rabino bazana possa comprendre quand tout le monde a quelque chose qui ne va pas pesa béni pesa bénédiction mais tout ça sans ni tout ça là au beto ça ni so ba yeso nini ezana muto ebise yo mama na zando papa na zando mwana so kuma nakata ndako zando mekeba mwasi na yo mwasi na bali aza mwasi lote akro mwana mwasi na bala mwasi usuma bali ka bala sa ko to coach en division pour la prophétie maintenant ba ko tuna kayo yebisa biso shit ya peponi RDC so ezo pour que c'était osuki RDC salani osuki oza prophète protozali batu na kala basa kumona bantu bamona kwete saudi azubaisa ngena kata vile za muntu amonaka prophète azala contact les hommes de pays baza communauté kama moni ba shike bebe de sala mikati la biso makambe les gens kati biso muntu ko binisa biso na buri toza mwa tozo aye ba keso landa tele so be porta prophète Poko yeba place to kote gani na ile nano to kote toujours nzamba kasa mena jeri lobi nzamba le tempo oyo nzamba sa ali ngoto ali ngate prophète ba nzamba ko sala sasa nina jeri ukona ko sala ali ngaka repose nzamba nzamba ko sala yebi samu to kambo akira mo itile no kile to lese est to ko sarwana to ko sala to tika betuti biti arwana kile biti no to sala nini to sala to sala kawo prophétie de Sini. Mais ce n'est pas ça que prophétie Sini valait que tous les prophètes, mais quand ils étaient les autres prophètes, 400 prophètes, bah il y a ici à Kabi, qui est donc pour nous. Mais et là qui à Kabi, alors qui, ils n'étaient pas prophètes, bah ça peut aider. Bon, il y a un prophète Moussous a rencontré une parole pour lui. Comment il est le collègue qui est sur mais la carte de la prophète Moussous va s'aligner. Réponse. Moutuna ya Kabi na Michel, ce qu'on regarde le chapitre 18, et roi chapitre 18, au moment et roi 18, au moment de la caméra. Bah, elle s'est mariée au prophète. Mais d'ailleurs, parle de Nini. Il y a pas de nom, prophète. Oh, bah, roi, oh, bah, elle est sur Ezakane, on a beaucoup de mais à insister dans c'est vrai que à nous au conseil nous allons marquer un peu le bilan dit ah merci na je suis ba prophète na mais nous Mabé côté li ozo ko kufu o bio Ndenge prophète ngaita nzamba fancy le ko ngape na Nazaraki dalani mu pesa Mabé azue soke ta nzamba reni ko ngape na Nazaraki na leno faut voir la différence par prophète mais bon ben ça qui est kokolonga mwa beno kwa mission to Likolo awa Jésus alobeka ngai na zamaye omoi muntu komela ko fata beka apa différence ko na Michel na ba prophète mususu
ba profeta ba lobi teka to Likolo mais Michel lobi tangu ya wazako lo bangala na zalaki wana mais na moni esprit moko eye kopesa trabo ba bo mayo. Alléluia. Amen. Total on va que pour les africains de la pied. Ngala zalaki mais ba profeta prophétisa ba lobi teka ngala zalaki lo ba lobi teka prophète no mo ba lobi teka prophète que le roi que no kala différence ya ba prophète toza la décourager soki le no NZAMBE e potibo beta usatele lo zana msekubino pe Mabé sereka pe za la carte de NZAMBE pe carte na mais biso toza na ma awa aka amora prophète so la vie chez mais a décourager que comme biso toujours décourager et belé toujours ngai na kwa so biso a baso comme na na kwa so prophète ko de même mutu so saka ngane na zako même Likolo faut nous quitter même Mabé faut nous même 100 jours à ça la c'est pour avoir du matin pour tous les prophéties des années mais awa roi aïe la sur le prophète parce que les prophètes nous sont allés c'est les pères il y a une question que les choses sont compliquées. Un roi 18 et tango moni Elia alobi na ye yonde moto ozali koloka ekola Israël o akaka bato nyonso pe Israël mais na tia so tino kuna ba prophète bazalaki na bango mais aka olobela amosa kolobela mais c'est pas ça que nous organiser c'est ba prophète bazalaki te bazalaki mais aka ko joindre amosa zaki prophète te alobela yeke ko bisa tozala lama mais tant que je suis pour ça la capelle de ba prophète tozala lama soki lelo tobelisa na sere Jésus grâce à Pierre Ebandaki akisema modèle mama Jésus na Jacques tango topusa la singa ya bato mayele tozala kape mayele ya kofika bango tozala kana mayele ya kofanda kate bango tozala mayele ya kosuka bango prophète a de para NZAMBE kuluka pays malédiction par kuluka pays bénédiction. Ozamba lobi na koko boma mboka na mutu moko pela kopango na mboka pela mutu moko alumu nene so komoni ko nisa asakati na ko pese resti boye pendeke kufanda kati na mutu nyoso asante ezala makambo edekasena sene edima après makamso ni makambo kufa kabisa nika kama makamso kutoka sana na sokuto yokaka ngale kamo na sisa ba na tongo ala na boma esi tokoti na bavoti Ebandaki entre Jean-Pierre na kabila legene tango bavoti na nani na lamuki na zui kabila zilikase za Likolo ya mai bazui déjà on importe tango mai zote ndeke tango mai kete mfeni mais na zui chaka la bemba azaza pele mais vision kana zui kana kesa mutu ya kote mais mutu azaza bouger Likolo ya kata bato to sabe fuseka Ebandaki bazako babaiki bato batelemi na rakabo biso kaka na kati ka ukuntu bayo beko pesa na kati na ndako na kuna za kumla prema no bikombo ya Joseph koloko nani ko kritika mo awate na tani na lokina kana posino so muteme ko bele magreta akofanya kwa kudono kwa neti sumite nini nazo kosa oliye NZAMBE bisikara senga por daje sa koso alaksenga me bino koso kosa pa pe koma ke ditu
ande bazabe motema nga tio yesuka NZAMBE ndenge balingi etika fana mais bokomona ne tini kibana tele maki ndenge balingi afana mais bokomona ne kusuka na kotuna ka pele ejo ya wona zotuna ya so kina zo kofanda zinga na mutu mayele foko za popo kulu kila peye problème boko kila peye problème na mutu asa kati na mimi popo yebi telenga ko kati na bino ko zinga ya mutu oye o njama pesi dogo yeba ndeko fanda kati popo boko cha peye na problème boko kila peye bolango toujours partout. Tata eko dijenga ya mulimo tawe mubutu eko bakanga bato de insécurité bato ke bakani aussi bakasimba mutu baba simba azula ikena chela efenjera zake ko baba zote na pesa kati na pesa musali ono bonzo botia na kasho ngande kubosia na kasho ake de tramame ko bisa ake basira kasho le vendina na kake beti bizo ye fasa dini aye ko kapala tira sisi kapala sana kasho haleluya amen ezala bato so baba sima ko te beko ke ba misimba même au Canada, qu'est-ce que c'est n'importe place. Ngaka na tele. Nzambe bisa mukoro moko to bakocha ka kasho. Mukoro bakocha to ko nzamu sala pesa ka dekada ko ngaka. Soko kanga ka ba. O kanga awe ko bele de jour sa. Ba ko zo ngaka mo sa ki ba temo no. Ngande na ukanga awe. Na soki jere soki na no. Yo kanga awe to na mete ngai. Afa na kenda ki. Ba mo be ngasa de far tika ke. Ko bele de jour sa. Pesa de se bakwa ke kuna usina n'importe monde basi aye lobi ngapa bakanga ngai force oyo euta kwa jura ale maboros la pesa de 6 personnes atlanticala na ro mama ka na mara mama presque ça 3 personnes allo carré de toi Koyeba Mabé o PROPHÈTE nani e uto e ona na pipo bolo wala situation ono Mabé o yi ya faire moto favoriser o buta favoriser mo ale 3 jours encore après Koyeba o buta ko mo Nzambe ko dévoiler à force de Dieu ba to so mo na temple allo secrétaire Jacob utaro zoenga fuani temple tout la salle est là. Temple voilà les deux. 3 jours, temple les deux. Force le fort et les appliquer. Quand tu arrives le 3e jour, temple et les animés. Ah, tu peux pas bien faire. Parce que c'est pas le temps. Oh, aye a peu près c'est ça peut valer de la papo a ou petit raison a na matari nandi ne tout de qui a ce fonction valer de aussi la kana papo ou to sim to compare to sim pour monter una force s'aligner o ba ko me duka ko continuer donc de la que donc mana a na France na Nini na maison à la France Jacob maison royale wana na musuki 2017 molimo kiti na kitapoti ezakile muji maison royale wana etumba mana musuki kare de 20 jours pour ça aller renverser tout les petits choses qui ne sont pas donc quoi ça donc aussi le kare de 20 jours bad d'après les secours avec les états que moi ni oyo nani maison royale de France s'aligner Ono so bini bazo combattre de parce que je suis masukara tika ko konso to ba ga yawe
Porque estou por vários irmãos, mas a sussurro. Bom, esse na sangue de Jacob, na sua socorro que ele bateu com faro na sangue dele. É 3 jours. A na sangue dele, 3 jours e ele na usar o banda na China. Mas eu socorro. Na socorro da amo com bate petit. Mas na boia contra a filha de noir. E colega na peyama. Nazana imera na ele se wala banga kinena tara somo nega zo na banga no mamu ya lena boy na senyo kare na 3 jours sokora mo kilo kare na epidemie na préparer dama sisa kare pa emos la extro chine sanini mais somo da ko ko maki na fuko ngare pe na pe ka fuko Jesus o tso kare ko NZAMBE ni sisi ngala wiki quando você não conhece a hora que você vai tocar nem se você gosta na tesa que vai andar pigri para ter mais no bina se expande de mo essa só nas coisas eu vou ter cara nessa aqui um jour cara vou ter 6 jours para usar aqui bija cara vou ter pouco dele essa pula feliz. Estava sempre uma boa de juros, e dele não bem todo barco, outro sabaca, todo barco. Curiosamente, uma campusera, bem só barco bem tudo isso. Parou desse. Aí você a gokufa, baio na coisa a gokufa na coisa. A golonga é depois de parou desse. Naliaka mbongo polisi moko te asura mais ndenge no baba onzambe alors et seigneur que te soit il est sur le polisi rwanda ça il est des ça plan nzambe d'abord le ministère va tous les politiciens congolais faire tout simba na poto tala rwanda na RDC nzambe ndenge sana biso même ça nzambe surtout kangani guerre rwanda ko répondre itelo pour que nzambe sana katerisi mais quand elle essaie donc bon nzambe fana katerisi mais donc ça se passe tous ça pour côté tous ça on te passer dans ensemble mutu kuna soka nsayenda leki et comme baka passer sur ça ngana ça bali ka passer ba est-ce que mon tête mais ça non mais toujours c'est des femmes toujours l'église ESALELI ma parti politique ya biso moi ba parti ba ya ma famille na biso mais là toujours pour ça monde de côté église ya ngale eza église toza a otaka papa koyeba ke likambo toza ronda ndele teza laki likambo tzamuntu fo a répondre ko puté charge faut se mettre mais les autres comme les portes passer sur ko tuna ka pempe ko tete et aí ce qui est ça on a juste entendu prophétie pour si ça prophétie valait mais tant qu'on le béga moi fait ya ko kana ngo pour les nzambe aza kati na ide les nzambe sala kana yembe donc on voit ça kati na yé donc c'est l'église catholique l'église catholique première église à la porte ça abeso ka suka agera pe beso ka suka kana musere suka kana mais l'église de réveil tout ça pour l'église église na église on fait na quatre ça se passe sur la volonté pasteur oya les gars qui wana monja même ça va Jacob on a été fait ça kanda a connaître que moi je pense que c'est une fois sur deux après ça que j'ai kanda on a Nini bazo respecter ngaité et ba wala tshele mo ke mo so kwata ba division so na na l'excès et so na kumo wana kake mo ke paye paye a connaître est-ce que des fois Seigneur qui corre Christ à la poche. Et Seigneur qui corre Christ à la poche. Koyeba. Et vision comme un swingamo na pour répondre. Pas prophète quand on n'a pas sur la poche après. Mais vision sur place. Si on va poser quelque chose si on n'a pas sur la poche après. Auquel niveau ça se fait le pays papa. Dans la réponse c'est dans ce cas ici. Na répondre on a un petit peu répondre.
yebisa mukuba aider yo mais tant pas aider fallait on ça il y a yo mais c'est pas sur le point de makambo pour négocier avec ma négocier ça que mutu kwa sababu ça mutu za prophétie za bandon kwa sababu ça mutu manado be mutu akufa c'est za prophétie ezali bandon nzambe pesa na baglise kamba église prophétie ezali mususu un prophète za mutu eba na makanisa nzambe un prophète za mutu za contact direct na nzambe kwa ni ba eli papa jusilika. Mais tous les prophètes basés dans Israël, n'a pas été. Et pour après ça qui va faux prophète. Donc, quand ça veut dire que ça mon koufi n'a pas si ça malade ça mon. Et ça va donc ça va faire ça va porte la bateau la terre. Comme si on va beaucoup ça non, ça peut aussi va beaucoup. Assim mon bateau dit que va passer le bateau va dire que c'est pas ça sur le big c'est mon prophète. Non. Un prophète est capable de répondre. Guerre à roi toujours au bout de ce qu'on dit. Oh, on ne veut pas le coup. Mais dans les autres, on va tourner. Force à roi de sa petite, on a détaillé l'histoire. Et le 5 jours passés, le professeur roi l'a prié, plus de tata comme 966 jusqu'à l'ordre de l'Obabengé. L'ordre de prophète, merci la prophétie. La Jokoma, quand Christ était fait, comme la prophétie, mais la monde a toujours la prophétie. N'a dévoilé jusqu'au Amérique, États-Unis d'Amérique, ça m'a fait la prophétie jusqu'au secret des États-Unis d'Amérique. La promis, mais Tata, de partout. L'Afrique peut être restée comme son but, comme le venait de faire. Pour ma campagne, que William Abraham a sa commune, ni le coin des États-Unis d'Amérique, ni le coin de l'Europe, ni le coin de l'Asie, ni le coin de la France, force à France, et va pouvoir le bailler dans la zone. Mais pour la vie des actes, mais ce n'est pas ça que ça me dit, que fait pas que le Cameroun pour faire ça. Non, il faut qu'on ait la place, qu'il y ait la place. So que ça donne que le bagage ça MOSALI na sala kana kadri na ndogo na maisha dangai et le prophétie va parler parce que bele pas ça mais c'était pour la fausse prophétie au moins gaba ndo koni na kimisia nani le kisema moi so donc les nations prophétiser ma casse. Dans ce prophétie, on peut pas toucher ce prophétie, il y a un côté côté. Mais le côté, on a dit, on se sert de sa famille. Mais dans la famille, on peut voir si on a un document, on va pas document, mais il y a des difficultés de sa prophétie. Nzambe ni difficulté. Mabé ya côté ya côté. Les actes pour bango non se va pas nzambe pas. Yo mesera ko mela ka taba ko mela ka papa pa ko ko saka da ndeko yiko ko mela suta ba ese ko si donc nzamba yeba ka ba to se ke pane ba saka na Mabé ya ko chapitre ko sere Jésus na ya ko da ba to malamu na ya ka da ba to ama yo ba to ba be yo te ba mo yo ko contre ko mi sa ba mbele mo rapidi o yo ko te tu ba mo o yo ko tu ba Mabé ya mutu nzambe disako ye moko mutu ka eteya yena ape petit a peut comprendre ape sengela ye kwa sala ka posa de monene est-ce que so sengeli ke mutu mena ka dia posa mu dosi mutu asasa iko ko molito ko bonesi so sena mutu parce que Jésus c'est so sena mutu mais pour se faire la défendre la binisa moi je n'ai que mobile de la base Mobile est moi si n'est moi si et elle n'avait pas de choses. Mobile est moi sur faire les moi si c'est faux prophétie. Bato baza balo que ça faux et ça prophétie division. Jésus ozotanga ayaki na bakoso. Mais soko zo aider bakoso to faire au côté fondé. Soko lingi ba côté ba ondele. Donc comprendre tout ça de Nzambe la place to pesa Nzambe kuzalela. Lelo to cha mutra
Deutéronome comme tu sais. Les lots tient ma glisse et mon Dieu, toi, ils ont engagé ton boy comme orgueil. Même il connaît rien. Plan O, c'est Sylvie, côté plan O, et puis on enseigne. Alléluia. Amen. Non, pas. Soko dali jami ko be su tan 40 su 40 la mo jambe ko sana wo esili jambe ba ki na e ba ki ko sa pa to na ko ba ki mo su so ka pesa no ko ko be sango o tu na pesa que no be sa ki amo ya mona ko ba ki de tellement nous so ki mucho como por eso sale de mucho parte na ni ko ko ya ba parte do kunga ko sa suspe Daniel Zoroma tangu ko sinisa kusambi ya ba NZAMBE nyosho le biso sa ni bo santo ko sa ko silaka un jour 1995 na mboka kwa 5 ans de matin j'avais déjà une vision 1500 passés ake na monde sur 1500 passés ba wuti kuna ba Yesu na 1500 démons to percer ce qu'on ni shoka kende kwa nzamba la Israeli kutana na kamo ba Yesu na kwa kuna masomo na bakapa Yesu Mubla na bango ndenge to ko dentro ko nzamba osoto tiki ba tuna ni ba so kende isu to so so espace mais ta porte de tout bango essayer to ko la katina nzamba to renverser la peine bango biso peto sana ba pasteur biso peto sana ba sana kata ko nzamba dako ko sana ba sana dako ko sana ba miracle de bébé dako ko ni miracle biso pour mettre au rang de l'eau de l'eau Shabbat on Shabbat et donc c'est la case 6 jours na zozo wango na 1995 na mboka bomba na monga 5 heures du matin na Dalobaki ba kwaza mais avant on a des Ndenge to komi ko mona passer le kala Ndenge yango ko kusuna kizao na siri yake passer na ye ayekoteya songi mo ko kusuna bi Nzambe na Israel ti tango ni to tikira bato passe ex maman passer o ya ye bidesi passer a zera katenda akoti ya tu ako uzana no na passer o so ono na za ko ego na pesa que chapitre ni drop Bible ta chapitre quand on aussi ma Bible sont morts. Bon, non, il y a des choses à vous savez. Bon, quand il y a des choses à vous, et c'est pas aux affaires certes. On n'a déjà pas ça. Mabé, on sait que il m'a envoyé. Il est capable. Ah, donc on l'a passé pour pas mettre une amie. Azone come ti sono succedendo e vedete che KOFANDA kids azone dove non so sa azone tu vedemo buona zama zisiena zakina mtu bakisi bela zone kana kote kwa kate kisa kama kabla sala kama hivi kabana batu bela fikira kama sio batu azoro kwa kisia kwa wase sio sana sana basi na kate ni wana bele alubawana kama siko ba na place za kote sio kama kitu ndio yesi au nom de Jésus, et n'allez au reste de l'eau. Libérez! Papa, mon petit bateau, la carte de bandage. Oh! C'est 3 jours et demi qui a été condamné. Ngai, Nzambe ni sana, motembe sana. Kana ile wana, ngana ko tanga kubanza ngupasa na kubanza. Wonga mungu yawe somo. Somo. Tunajua yote na wewe. Ngana kwa ni hapo. Dans le corps de dans le fait ce côté. Quand même on se débat.
Puissance bloquée à son sens de la zone de l'eau. Mais les mêmes jours, pour ça, il y a une et là, le petit temps Nini. Autre jour, ça va passer. Un jour, pour que tu nous donnes les nations. Les choses que les gauches ont dit, MOSALI, comme on est là. Nikolozoya, moi si je dis, dites-le Nikolozoya. Nikolozoya, n'a commis bien la prophétie, n'a commis ouvre pesticides. Nzambe préparé mon livre, bon, comme ça, les saisons, comme ça, les cartes, ils ont renversé la politique. Pour que plat pour exemple, si et si. Nous avons la nouvelle Père Saint-Esprit. Donc, construire le corps de Jésus dans 4 Afriques. Donc, construire un pasteur, chaque tour, chaque fois qu'on a des tours, la chaque pasteur, ce moment la femme la taille. Mon pied m'a souffert. Voilà, c'est oui, ça comprend ça, mais c'est mon tour, il y a été au Seigneur. Réponse aux amis. Mon Dieu, au thé, oui, mais c'est que Mabé, ça va doigt. Ma doigt, on peut sauter, à elle, on a senti. Après ça, pour te toquer, on se met bon. Nam ko su na iba ko es ti na ba ni nda ba ta ta ko. To ka se ba to ba ga be o be ti ne to nga ne ne ba ga. La mu kana ko yi. To ko ko ja ba so ko ja ko si na to ga shi. Uzali ko ma ka mo su. Chapitre aussi par là, chapitre 6. Outro câmara consistir. O mundo sabe Ndenge a canisi. Vamos que se morimo kanda. Para vir para conhecer. Basta vir para entender para fazer para que faça na mão, para você que na casa. Ele vai fazer o ocupação